if you don't want to come to the dawah, we will bring the dawah to you. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bandeko balandi babolingo oyo bazali kolanda mateya na biso ya Islam na ndinga ya Lingala, topesi bino salam esika nyonso bozali. Na sima ya kokumisa Nzambe mokonzi, Nzambe oyo akela likolo na mabele, alors que mutu moko te asalisa ye. Na sima ya kokumisa Nzambe oyo babota ye te abota te, eloko moko te kokani na ye, na sengi benediction ya Nzambe kita likolo ya toma na ye prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na famille na ye, na ba compagnon na ye, na ba croyant, na ba musulman kino mukolo ya suka. Amin ya rabbil alamin. Na pesi bino salam esika nyonso bozali. Bandeko balandi babolingo, lelo monde komi na influence, lelo monde komi na pasi, lelo monde komi na ba difficulté. Alors muto azalaka na pasi, litoi na ye ezalaka kaka obele sika nyonso balobi mwinde ezali ye wana bandi mbangu. Moto nyonso azali na nzala, litoi na ezali kaka obele place nyonso balobi fufu akolia ezali ya ofele sika boye ye wana pakati mbangu. Moto azali na difficulté spirituelle, soka yoki kaka kuna imam to pastero asambela kabatu ye wana pakati mbangu. Tokomi lelo kopesa na ba pasteur course ya kosala makambu ya mabe juste kaka po bayamba bampate ebele na kati ya ba église na bango. Ba pasteur ba komiti ko pompe batu kisi ya bangungi, ba pasteur ba komi ko bwakela batu ti ba maya bibembe, ba pasteur ba komi musika ti na kolamusaka bibembe, ba komi ko tambusa ba koka. Alors que ba koka wana bazalaka na bango ba koka te, ezali jenda baliaki juste kaka po yo likolo ya yo lingika pasteur akosa po yo ka bien yango akosi, alors que akoki kote ane liloba ya Nzambe simplement sans que akende ko luka ba mindondo nyonso aza ko kende ko luka kaka pona ko convaincre yo ke ye azali pasteur ya solo. Kobosa na te na kati ya Biblia yango moko ezali koloba ke mingi bakoya mokolo wana ba faux prophète bakoya bako prophétiser penza na kombo ya Nzambe, mais bazali bato yo Nzamba yebi bango te. La Bible nous dit, beaucoup viendra ce jour-là et ils diront Seigneur, Seigneur. Jésus a koloba na bantu ke na yebi binote. Et ils vont dire, n'est-ce pas à ton nom on a fait des miracles, n'est-ce pas à ton nom on a guéri des malades, n'est-ce pas à ton nom on a chassé les démons. A koloba na bango na yebi binote binos, vous qui ont commis les turpitudes sur la terre. Akoloba ngona ba musulman ta koloba na bino bao bazali kolanda. Et comme il est loko koma plus en plus difficile, musulman azana ba problème na ye o ya kenda komi lukela. O sambele longwete o na musulman ba longola isusu ba pikola isusu ba problème te. Ye wana mbangwe pa ya songolo, ye wana mbangwe pa ya pakala. Mena koye bisabino loko moko. Mpakala o longole loko te, songola o longole loko te. Yo moko koki kolongolango. Eza na video moko eza koleka lelo. Video wana kotala yango na kumisaki Nzambe makasi pe na monaki bonene ya Nzambe na makasi ya Nzambe ezali.
me bato nde baza koluka kembo ya nzambe wana te. Bato oyo bazali kosambela baza koluka monene ya nzambe te. Bato oyo bazali kosambela baza kokumisa monene ya nzambe wana te. Alors que soki okumisi monene ya nzambe wana, osengi yango okomona kembo ya nzambe. Video wana ezali nini? Eza na elenge moko ya mwana ya mukie ya mwasi akoki kozala na ba 14 ans. Mosala na ye ezalaki kolamuka na katikati ya butu, azali ablution na ye, afukami abandi kosambela nzambe. Akosambela ti na 4 heures du matin. Ezalaki vi na ye. Ya kolamuka na 2 heures du matin abandi prière. Problème asambeli. Problème te ye azaka na kati ya losambo. Tozala lokola ba hypocrite to kaka na tango problème da luki nzambe. Tango problème esili ala kisi nzambe mo Congo. Ye ezalaki bongo te pona ye. Ye ezalaki vie quotidienne na ye. Il faut 2 heures du matin la muka. Po afuka mela nzambe na lelela nzambe na ye. Azana problème akosambela na 2 heures. Azana problème te akosambela na 2 heures. Yango tobenga kango salatu tahajjud. Prière mokote rataye, era prière ratate. Na ba téléphone na ye, na ba montre na ye, na ba alarme ne nandaku, ba era prière ezalaki déjà avancé à 15 minutes. À 15 minutes déjà za alerté que prière ezoya, arataka prière te, asangisaka yango te. Alors mokolo moko boye alali alamuki lisusu te. Papa meki kolamusa mwana, ayebi ke mwana ezalaka bizaleli ne akosambela, mwana za kolamuka te. Babenga ba docteur batala balobi mwana esi akufaki. Papa esalaki ye pasi makasi ya ko perdre mwana na ye ya mwasi. Oyo lelo batu nyonso bazana pretendre koloba ke lelo soko boti mwana mwasi akozala ndumba, akozala kujana, akozala boye na babalabala, akotelengana, mais ye quand même a réussir komona mwana na ye ya mwasi aza kolamuka lingi nzambe makasi, ezalaki lembo ya malamu po na ye. Mais tango a perdre mwana ne akomaki désespéré makasi. Mais azalaki toujours na foi epai ya nzambe. 2 ans après, 2 ans après ya kokunda mwana wana bandeko balandi ba bolingo, mwana wana azalaki komilakisa na ndoto te pa papa na ye. Mais 2 ans après mwana wana alamusi papa ne na katikati ya butu, alobi na ye siko kundaki ngai papa ya solo, naza ko souffrir, naza ko souffrir makasi. Nayebi mingi ba Kristo oyo baza kolanda video oyo balobi amen. Ya solo za o souffrir po bango pona bango ba musulman soki bakufi bakokendeli felo. Lelo naza na besoin kolakisa bino ke biso ba musulman to sambela kanzambe ya solo. Aza ko souffrir pona nini elenge wana ya mwasi po bakundi pembeni ya mutu oyo azalaki ko négliger lo sambo. Alors ba angelu baza ko beta ye tongo midi pokwa. Kolela na ba désordre baza ko sala na kati ya lilita na ye eza ko empêcher alala na kimia. Makelele nyonso baza ko beta ye na matoi na ye, kolela ya mutu wana na matoi na ye. Alors asengaki bapara na ye balongola ye na lilita oyo bakundaki ye, bakende kokunda ye sika mususu. Musika na mutu oyo azali deja ko fese tumbu ya nzambe na kati ya tombo na ye. Balandi bandeko balandi babolingo oyo bazali kolanda mateya na biso ya islam na lingala, ezalaki somo makasi papa alamuki alobi oyo ezali ndoto to ezali réalité. Ake komona ba autorité pona kosenga bango permission ya ko transférer lilita ya mwana na ye esika mususu. Ba autorité batuni mwana wana depuis akufeza combien des années alobi 2 ans balobi me okutaka mikuwa ya pamba alobi na longola taka mikuwa ya pamba na chango esika mususu po mwana alobi aza kolala bien te yazali mutu déjà mission na ye pa ya nzambe, nzambe sa pamboli ya futie. Mais aza koyoka ndenge mutu wana mususu aza kolelezo sala ye pasi na 2 ans wana nyonso aza kolala bien te. Alongwa esika wana kende kolala esika mususu po moto oyo ko frappe baza ko frapper eza makasi. Azalaki mutu azalaki ko sambela te, soki pe asambela azalaki ko changer ba era ko sambela ndenga lingi
alors ba angelu bayaki ya solo pona ko torturer ye pona mbeba wana oyo azalaki kosala na katikati ya mokili. Balandi bandeko balandi babolingo ya mateya na biso ya islam na lingala kokoma bapesi autorisation ya ba undertaker to benga bango ba undertaker ba oyo bayaka kozwa to milimo to misuni ya moto esili kokufa pona ko déplacer yango ba accompagner papa bandi kobeta pau na batu ya quartier na bandeko na ye na ba membre ya famille ba beti pau ti ba komi na suka balobi na papa wa to komi pembeni ya place to kundaki mwana yo moko kita obimisa mwana nao papa beta pa ubwalongola ma brick oyo to chaka likolo ya kozipa entre libulu ya mukie na libulu ya munene to kundela kango batu bandeko balandi babolingo eloko ezalaki likamwisi munene bamoni dra ya pembe ya mwana oyo bakunda ça fait 2 ans, je dis bien 2 ans. Papa azalaki toujours na foi que mwana oyo aza ko mériter makamwisi ya Nzambe po mwana oyo na age na ye ma yazalaki kosala pona kolo na ye ezalaki ebele. Balongoli ba brick mbangu penza babimisi mwana bafungola elamba bakuti ye kitoko kutu koleka na ndenge azalaki tango azalaki na bomoi. Misu na ye ya solo kamera ekokaki ko filmer yango te ezalaki ko briller lokola diamant. Papa bandi kolela yambi mwana ne apesi ye lisusu babise bele. Bakendaki bongo koluka lilita mususu mpembeni wana batumoli libulu mususu bakundi mwana na bango na ngambu mususu. Oyo ye alakisaki bango esika nini esengeli bakunda ye. Bakendaki kokunda ye wana. Nasengi na réalisateur na biso a balancele biso image wana. Bozala ba témoin nango ya bino moko ya komona makamwisi ya Nzambe bonene ya Nzambe ba oyo balobaka biso ba musulman soki tokufi tokokende na lifelo botala soki dra ya mwana wana ezikaki botala soki elongi na ye ezikaki moto oyo bakundi pendant 2 ans bokomona yango bino moko bolanda yango na bokusi أين الله أكبر الله أكبر الله أكبر خطأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر Yarmaktan bir kanta geliyor. Kana Bruno. Kan bizim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سيدنا بس يوم وعلى آله وصحبه وسلم خلاص فكر من السنة قال وين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لك وليت الله يتهوش خوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أي ما شاء الله الله على سيدنا محمد
محمد وعلى آله خيلك الله روح عظمة الأخوة زور منياتك ها خيلك يعني برستم الشهر اللهم صل على هروك خوتي محمد وعلى آله وصحبه وسلم فأتي قد استأشهرت يا رب العالمين إخوان وهذا يا ربي ما تشتري لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر خيلك تعساك نص تاي قطاتنا خير الله أكبر بدي داش لا سيدي الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خيلك قطعتم bandeko na ngai oyo bazali kolanda video oyo na nsima ya kolanda video oyo bomoni elenge wana epesi bino batoli epesi bino image ya kocomprendre islam eza nini. Na nsima ya image oyo bokomona mutu ya mibale mpe oyo toza kotia lisusu ezali imam moko akufaki babomaki ye na Indonésie na likambo ayebi te me lokola injustice eza na mabele soki bayini musulman basalake oyo balingi bapandre imam wana bakunda ye. Imam wana azalaki très populaire. Après 17 ans ya enterrement na ye, après 17 ans il a fallu basala la canalisation moko eleka wana mai elekaka wana pembeni ya lilita na ye. Alors bayebaki ke imam wana soki batunde batushe lilita na ye na gouvernement ekozala guerre na badisciple oyo balaki kolanda ye. Alors basengaki bango baya ya solo basolola na leta balongola lilita na ye esika wana batransfere yango esika mosusu. Alors batalisanaki batu bacomprendre ke eloko ezali mpona intere na biso nyonso tolongola ta imam tokokata mabele na ye tina se ya mabele kopikola na mabele na nzoto na ye nyonso na mikuwa tokokunda yango mpenza na respect na place mosusu. Alors batu na ye oyo bazalaki bafidele ya moske na ye balobaki te biso moko tokotumola yango soki ya meme tokuti mikuwa eza esu te komi poussière tokotia mikuwa wana na bapoussière na kati ya saki mpo tokende kokunda yango esika mosusu. Alors bakitaki penza babandi kotumola libulu babandi kotumola libulu babandi kotumola libulu bakomaki na suka bamoni makamusi ya Nzambe. Imam wana bakutaki ye pembe soin propre ata mabele moko te tushaki tisi na ye oyo bakundaki ye. Nasengi na bino bolanda pe image oyo botala yango tokosolola après kotala image oyo natiki bino botala yango tala yango. اللهم صل على محمد وعلى bandeko balandi ba bolingo nakanisi bolandi video ya mibale bomoni makamwisi ya Nzambe. Ngai moko naza koloba na bino koko na ngai Cherno Dabimu Tagatal asalaki 41 na se ya mabele 41 na se ya mabele mokolo oyo bachaki boîte de nuit pembeni ya cimetière na ye guest house pembeni ya cimetière na ye alamusaki élève na ye oyo azalaki kotangisa ye Quran po aloba na ye ya solo place otiaki ngai lilita nange komi kokoma pembeni ya ekobo lilita nange komi kokoma pembeni ya bar longolanga place wana zongisa bakunda ngai ya solo esika nini nalobaki na bino bokunda ngai. Me lokola toana image nango te tokolukela bino mbala ya sima me oyo eza kolakisa bino mibale oyo eza kolakisa ya solo ke ba miracle ya Nzambe salamaka na bato oyo Nzambe alingi basali ne ya solo
nzambe afutaka bango récompense. Baprofète ya nzambe bapolaka te, bamessager ya nzambe bapolaka te, soki bakufi bokundi bango ka ndenge bokundaki bango bokuta bango ndenge wana. Mokolo baye ko pikola lilita ya koko nanga après 41 na bakutie ya soro cherno mundakatal maye ezalaki kotanga na mandefu na ye lilita na ye nyonso etondaki na solo ya parfum. Mais lokola naza na image nango te na kolukela bino ya solo mingi bajijaki Saddam Hussein bakanisaki azalaki démon bakanisaki azali moto ya misala mabe moto ya milili. Mais babosani ke Saddam sengaki nzambe tubela ya solo pe nzambe andimaki tubela wana na kolakisa bino preuve ya solo ke mabe ateleki ndenge nini tant que ozonge pa ya nzambe te okolimbisa mate. Mais soki ozonge pa ya nzambe lolenge ye moko alobi na biso ya ayyuhalladhina amalu tubu ila Allah tawbatan nasuha o bikelamu nanga bino bosali bambeba bozonge pa inanga nzambe bosenga tubela ya solo ngai nzambe na kolimbisa bino. Nzambe alimbisaki Saddam Hussein. Nasengi bino bolanda video toli ya lilita ya Saddam Hussein après kokunda ye combien des années babimisi ye bake kokuta Saddam Hussein na makila oyo azokaki mwa muke na kingo oyo nyonso ebimaki ye eza na kati ya dra epoli te changer couleur te bolanda na mokuse penza. Nakanisi 3 témoignages eza kolobela bino ebele. Soki tozalaki basali ya nzambe te, soki tozalaki na nzela ya solo te, bolingaki bomona na bibembe oyo bouti kolanda sikoyo kotala yango na ba écran na bino, bolingaki bomona ba preuve oyo kezola kisake. Islam eza religion ya nzambe te. Mais lokola basali na nzambe nyonso wana, nzambe alakisi bino batu misatu, mwana mukie asambelaka makasi nzamba afuti ye. Imam oyo akufaki babambi ye lokuta na eloko oyo akanaki te nzamba afuti ye. Mokonzi oyo mboka ya mutema mabe oyo azalaki koboma
nzambe alakisi bino ke ne jugez pas ye mutu akojuge ase réconcilia ki na nzambe na ye avant akufa ntango baza kosambisa ye mpe ntango azali kokufa atombolaki mosapi ya solo alobi nandimi nzambe moko nzambe oyo bamonaka te nzambe amonaka te nandimeli ye mpe nandimeli mohamad azali toma na ye nandimi ya point de divinité à part toi Allah et mohamad azali toma na ye nzambe andimaki prière ya Saddam raison ye wana bouti kotala ye aza toujours intact et pesi bandeko na ye pasi et pesi bango kipelekese bandima kite mokile bujaki mais lokola tozalaka toujours menacé babombaka ba information na biso ya mabe balakisaka kaka ya babombaka ya malamu balakisaka ya mabe yango baolakisa bino yango te soki penza tozalaki batu oyo bayebe nzambe te po basalelaka nzambe ya solo te tolingaki tozala na ba miracle oyo botikali komona te ba miracle na biso ezali te ya kofuta batu bakende kokosa na ke bazali bakoka po ya kolambusa mutu moko aza kufa na ye te mutu aza kobouge na kati ya cercueil o alamusaki ye bandeko na ngai yango banzambe na bino ezaka ya ba miracle to ya kosalaka babiloko basinema bozwa kosala nasengaki na ba chrétien, ba pasteur, ba sangana contre nga moko tokende na hôpital besika bato maboma bazali bino bo pona 3 bato maboma pona nga pe na tonga na pona 3 bato maboma pona bino bolongola bango maboma me nga mutaliboso na kobanda pona yebike na kotikela bino tâche ba cameraman ba kolala wana ti mukolo Jésus akoya liboma bato ne kosila te ti lelo na mona nanu pasteur azo challenge ngai te challenge na fungoli yango lisusu lelo na sengi na oyo nyoso ayebike biso to sambela kanzambe ya solo te bino nde bo sambela kanzambe ya solo a challenge ngai ya solo to kende na salle PP place bato maboma bazali to sambela pona bato maboma to tala nani aza ko tenir liloba ya nzambe ya solo na munoko na ye to na loboko na ye na pesi bino salam na invite bino bobanga nzambe to sala makambu nzamba lingi to tika makambu nzamba boya po ba oyo nyonso to moni na video ya lelo eza bato yo bazalaki na bolingo ya nzambe bato yo bazalaki na susi ya nzambe bato yo bazongelaki nzambe na kobanga ya solo pe basalaki tubela ya solo nzamba pesi bango succès yo ndeko na ngai soko monika bachelo boko boy muta kwe yo tiki nzela na yo landi kuna keba soko kuti mai na kati ya tono omelie oyoki yango eza na mungwa eza bololo yeba batiaki eloko na kati soki batiaki eloko na kati te komi bololo mpona nini napesi bino salama esika nyonso bozali mpe natondeli bino pokwa elamu nasengi na nzambe apambola bamisilma na banon misilma esika nyonso bazali nasengi na nzambe akitisa kimia na ye na mawa na ye esika nyonso bitumba bato bazali kokufa bazali nasengi kimia ya nzambe ezala na likolo ya babutu nyonso bazali likolo ya mbeto bazali kobela nzambe akitisa mawa na ye apesa bango guérison esi bakufa oyo baavansa biso déjà un jour au tôt ou tard nga pe na kozala parmi bango lelo nasengeli bango nzambe apesa bango kimia na malita na bango po lobi ngai pe soki nakomi kuna bamisusu mpe bakosengela ngai nzambe akitisa mawa na ye likolo na ngai napesi bino salam natondeli bino pokwa elamu bokanisa te ke miracle eza preuve de la foi mais miracle ezali bongo makambo oyo nzambe alingi foi eza foi miracle eza miracle mais le vrai miracle bouti kotala yango lelo soki ba musulman bazalaki kosambela nzambe ya solo te mais nzambe apesi bango makambo isi wana te biso na bino tozo solola numéro eza na se wana oyo baza prêt pona ko challenge nga na défi oyo na lobby babenga nga to kosolola ngo mingi napesi bino salama esika nyonso bozali na sengi na nzambe apambola biso botikala malamu tokokuta na poto continuer kosolola maloba ya nzambe botikala malamu merci beaucoup. Ouais.